autre info, le Sadi soit ça diaspora. En tout cas, le président a fait ça qui est confiance, mais le président ne savait pas que la trahison viendra. Na bande qu'on a besoin de diaspora, bato balanda qui procès, il y a procès à Christian Malanga kuna na Ndolo, bomoni ndenge makamozole ke banda Christian Malanga. Il y a un monsieur Jean-Jacques Wondo, où il a présenté, mais Azaki Nzorande conseiller. Il y a Lusadisu en tant que AG, administrateur général, il y a un air. Or, il y a des conseillers, parmi Mituka, Oyo, Christian Malanga, va saler l'opération. Il y a encore des gens comme ça, participer à la réunion. C'est-à-dire qu'on est dans le cas. Et ça que trahison à président, ils ont eu les bandatés. Ils ont eu le président on peut sa confiance. C'est là où ça nous fait nous autres très mal. Comment on peut vous donner confiance, mais vous trahir confiance? Donc, si je comprends bien, Jean-Jacques Ondouana, de ce Christian Malanga, comme ministre de la Défense, responsable de l'Agence nationale de renseignement. Mais bonjour. Mbote, chers internautes, Mbote Balandia, Tindika Télévision, tous ça déjà on a un bon moment, ça nous biso retour saison sèche. Déjà ils ont bête biso, bino ils ont hiver biso. Saison sèche d'autres ça déjà on a pour la salle bino masoro solo la bino na pesi déjà Mbote na refait qui sombe, refait qui sombe toujours pourquoi pas Junior Kapa ya Rabile la grande équipe ya Tindika bazana pour la songa biso ko salle la biso. Na bino musala ndenge to mesana ko salle la bino. Mais to salia wa to sepelaka kana ndenge évolution eza kitoko, évolution eza makasi na bandeko na biso na este kuna vraiment FARDC baosepelisa na kotangela bino quelques mboka oyo na ba weekend oyo kaka ndenge nini makambo eleka kuna na kotangela bino mais tout au long émission oyo eloko na ye tosolola ezali constat personnel Saint Thomas nasali na ndenge eza kolekela na niveau ya mboka surtout sur le plan sécuritaire. Encore une fois, on a félicité mon condamné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton pour la performance à Ramadan pour le côté appareil sécuritaire et Zala Kitoko et Tambola Kitoko Msala Nango et Kendepe Malamo. Pour l'instant, on a essayé de nettoyage parce que mon condamné Zali obligé à nettoyer Batu. Acha Batu. Moussou Baza compétent. Batu mususu bazolo la bango torbete ke baza compétente mais balakisi ben capacité na bango na domaine bazalaki po ba osala pe na ba domaine mususu to ba permettre bango et ça nango nini ngai naza nesengo ya 3 places majeures où ezali babilo moko purement sécuritaire par rapport à mboka na biso tikana on appelle sambote na mama Johan depuis Bruxelles donc il a consultant pendant na émission yo. Et puis pourquoi pas grande sœur chérie Annie depuis Canada, Ngalula. Donc on est ensemble yo yebi. Et puis moi si à Pembe Nicolette Binomorobo yebi donc eza au Sambate à Santo Thomas. En tout cas c'est très important. Ce qui naé lelo ko solo lana bino bande ko ngai ba Congolais bolanda kanga d'habitude avec plaisir bien sûr. Donc ezali que ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur na Agence nationale de renseignement. Ezali biloko misatu ezalaka pilier to ciment o esimbaka bateli ya baimboka, bateli ba institution, pe bateli ya ekolo mobile. Et bateli makande na ba biloko na misatu ezali ministère de la Défense ezali très stratégique, ministère intérieur très stratégique, et il y a grave ezali ministère ils allaient plutôt Agence nationale de renseignement. Et nettoyage au Salema. On a 2 ministères. Les nettoyage prévu dans pouvoir discrétionnaire et dans calendrier na carnet nae. A déjà que le ministre Oyo Mibale ezali Jean-Pierre Bemba na Peter Kazadi pour nae. À moins qu'il fallait que ça bango batache musu bomoni Jean-Pierre Bemba qui na transport. Et puis Peter Kazadi a dit salam na l'Assemblée nationale en tant que député. Et ils sont remplacés par Guy Mwadiavita, Kambobo na défense et puis Jacquemaine Chabani na intérieur. Alors, tout le monde ils zoom à agence nationale il y a renseignement ANER
et kangami na maboko na ye et Lusadi so azalaki wana alongwe Lusadi so aza transfuge ya MLC na évoqué biloko bona nini ezali nettoyage ya solo nettoyage moko eza kosalema. Or président apesaki confiance na badiaspora Lusadi so diaspora pour votre info Lusadi so aza diaspora. En tout cas, le président a fait confiance, mais le président ne savait pas que la trahison viendra dans la diaspora. Il y a procès à Christian Malanga na Ndolo. Il y a un monsieur Jean-Jacques Rondo qui a présenté, mais il a conseiller. Il y a Lusadi en tant que AG, administration générale, il y a un air. Or, il y a des conseillers. Parmi mituka oyo ba Christian Malanga basale l'opération yé accordé ki na mituka comme ça participer na ba réunion c'est-à-dire quoi eloko nini ezako leka eza que trahison à président ezouta libanda te ezouta na bato na kati bato président on peut sa confiance. C'est là où ça nous fait nous autres très mal. Comment on peut vous donner confiance mais vous trahir confiance? Donc si je comprends bien ba Jean-Jacques Ondouana de ce Christian Malanga azwaki yo lingo comme ministre de la défense ton responsable de l'agence nationale de renseignement. Mais boza motema mabe. Bolingi président te. Or soki bozo ina président. Soki bozo sala président mabe. Boko sala mboka na bino moko mabe. Boko sala pays na bino moko mabe. Boko zongi mboka na biso moko sima. Ce qui n'est pas bon. Et la comprendre pourquoi même au niveau de l'armée, na Est, ils ont toujours ma clarté. Ma banate. Mais il y a un lobby, biso ba Congolais la plupart tout le monde a une sensation. Tout le monde a une distraction. Tout le monde a une kinosologue. Tout le monde réfléchir dans un état normal parce que bien on a besoin de tout ça. Ah, il fallait n'avoir. C'est ce qui s'est passé aussi dans match. Tout le monde a le pas rebeta. Mais vous avez le rôle Maël a tchagi bina na Sénégal bacha sous Maël ta bacha Maël tout a subité. Donc ezate que pour muto na salaka lika mwana série wana c'est que muto na yende muto so bacha kaka non tout le monde na biloko wana naza na colère à propos vraiment moté mezo salanga mabe komona ba congolais bango moko baza ko trahir mboka na bango et puis ba trahir on en ko na motema mabe parce que tout le monde azana besoin kaka bakambo salema selon époque nae selon Tanae, Nenga Lingela, il y a un de Congo. Or, chaque fois, moi, par exemple, votre humble serviteur, tant dans les cacaos, n'apporte un message à Kimia, message à bien, il y a exhortation dans le Baranabino, Bolingo ya Congo, Nayaba Congolais. Bolingo ya Kolingambo, Gana Kolingana, Nezo Zanga, Biso, on moni toko sala na mabe, toko inambo, Gana Biso, toujours me dire chaque jour, et toujours freiner Mboka. Mboka eza na lipa mboli ya makasi mais biso moko tolingi te mboka na biso et avancer biso moko tolingi te mboka na biso eyikana donc biso moko toza biso moko bakolo freinage ya makambo mboka na biso. Or eza kopesa banote ya bien te oyo eza komonana. Donc par là nena lobake nettoyage eza kosalema makasi je crois président lokola asisi na ba gouvernement lokola asisi na l'agence nationale de renseignement, Kalate peut-être au cabinet. Puisque le directeur du cabinet n'est pas président, ça nommé ministre à plan. Kalate au cabinet. Et puis, moi bien, mais moi, mon problème est que les Alana Est, niveau armé, la plupart des bateaux, qui sont trop dans l'Est, il faut qu'on écarte. Bah, faire de ces bateaux, ça la fort. Mikolo tozoka ba fruit ezo mona ya msala na bango mais ça accompagné grâce aussi à Bawazalendo. Bawazalendo bazali très important. Ngai naza parmi bato bazo préférer vraiment que bati que la générale Padiri Bawazalendo na ya sala na bango ndenge balingi parce que bango baebi ba poche no so à côté wana. Bango mutu ba bundi saka, bango mutu ba mena saka. Et ce qui tilelo ba ki vunyo se tombaka te. Izalaka grâce à Bawazalendo. Vrai patriotique, vrai patriote, pardon. Donc, Kalaba Bengaka Bango, Maïmaï, bien qu'il y avait d'autres Maïmaï corrompus, il y a Bawazalendo loyal, il y a Bawazalendo infiltré, mais il y a Bawazalendo dans les bons. Mais pour moi, ce sont des gens qui devaient être vraiment bien soutenus, bien entretenus,
parce que baza kosala mosala monene baza kosunga FARDC et je réfléchis encore réfélicite encore mokonzi ya mboka ndenge atiaki bango ba réserviste. Donc c'était très important pour moi et na yango naza na esengo makasi ya mokonzi ya mboka ndenge aosala mpena bavolonté mingi ya biso mosala mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci beto akosala lelo nayebi ke bato mingi bakomona yango te mais plus tard les gens vont remarquer que le président fait un grand travail bien qu'il est mal écouté et surtout qu'il est mal entouré na bato mosusu oyo baza koaccompagner mpena baaction na ye te mais baza nde mpona konuire ye kolakise motema mabe bien ke lui aza kolakisa bango babolamu na ye mais bango bazongisela ye motema mabe président ndenge azalaka na sacrifie bafamille ebele mingi kutu baka na bavie ya bien te peut-être asacrifie mpe baproche ne mosusu bato mosusu barelation ne donc banyongaka 5 ans mpena elekeli bango ka boyeboyeboyeboye mais bino bapesi bino bavantage na baconfiance mais tala eloko nini bozongisela président nini bozongiseli président bandeko eya mpasi na mawa. Alors sur le plan ya front kuna na este nayebisi bino ke Kanyabayonga mboka na Kanyabayonga tina minute nde naosolola na bino awa donc eza na maboko ya FARDC moto moko ya kodistraire bino te bandeko bakokoka te mais bakondimela bino yango te bakoyebisa bino te eza ya solo puisque bango bana badifficulté mais pour moi je crois que nous sommes tellement dans les bons toencercle banoko kota ruindi kuna baza vraiment ndenge na expliquer bino à détailler batindeli nga dépêche moko na otangela bino juste pour faire comprendre bino comment ça se passe et dépêche oyo eza makambo esalamaki le 8 juin le 8 juin à 22h batindeli nga dépêche oyo le dépêche dit ceci. Suivez-moi attentivement. Nayebi ke banyosologue bazana nayebi ke bato bayebi trop bazana nayebi ke expert ba olanda ngai ser ngai ba expert ba olanda ngai serani ani ngalula bato ba olanda ngai ba expert. Écoutez-moi ça. Vengeance ya Léopard parce que opération mikolo to na ngona na c'est to bengo vengeance ya Léopard. Très coincé entre Mutanda et Mirangi. Bato bazalaka na este, bato bakendaka ba este, bayebi makambo na loba. Donc, très coincé entre Mutanda et Mirangi. Plusieurs éléments RDF M23 encerclés sollicitent un couloir pacifique. Balingi batikela bango espace moko boy. Donc, bao senga bao bondela po niveau baza encerclé. Non, bon, mon atteint. Les colons, le FARDC et Ouazalendo leur donnent seulement 7 heures de temps pour déposer leurs armes et puis se rendre mbang. Banyanga la rata. Ya ba Rwandais wana. Na bato ya nanga, na nobelité nanga. Et opération Ozelera na niveau nini du côté du centre de Tongo en territoire de Rutshuru, toujours sous le feu de Ouazalendo. Et FARDC, en tout cas, la tension est très électrique. Hein? Tension FARDC, ils allaient très électrique. Et surtout que les 32e brigade de FARDC fait ses premiers essais également au RDF à Rwindi et des graves conséquences énormes côté M23 RDF. Donc, Boyoki, c'est pour vous dire que le changement narratif est dans l'Est. Et bientôt, nous allons guerre, on perdre la bataille. Mais on ne va pas perdre la guerre. La guerre, tu vas gagner. J'ai entendu que William Ruto nous a critiqué que toi, le kuta, en fait, je ne sais pas si les choses que j'entends si sont réellement, mais ngai na kondima na mampinga na biso. Na basoda na biso na belema na biso bana terrain avec Bawazalendo au fil du temps surtout comme décembre na mois de décembre quand la guerre on est na est c'est que zana likambo monsieur zana c'est mais na niveau stratégie zoami na niveau opération examiné na niveau changement et nettoyage sur les plans sécuritaires ndenge ko salema moi j'ai confiance à notre armée j'ai confiance à Chiwewe j'ai confiance à Ndaiwel j'ai confiance ya ba mampinga nyoso na ba konzi na bango na ndenge ba surtout ba obaza loyal puisque loyauté c'est le moko boy d'abord faut zala na makila
Loyauté hôtel, ça va bien te proposer. J'ai entendu même des commandants de compagnie vendre les tactiques dans moyenne à 100 000 dollars. 100 000 dollars, du coup, c'est beaucoup d'argent. 100 000 dollars, du coup, c'est beaucoup d'argent. Mais si on va sur 100 000 dollars, au bout il y a 3 mois, en termes de il y aura 100 000 dollars. Qu'est-ce que tu vas faire? Si on a Maël, tu peux emporter. Mais un commandant qu'on donne 100 000 dollars, tu qui plante, tu qui n'a pas soda, ça qui fait, on va bomber bango. Mais pour ça, mon thème, ma belle. N'ayez que qu'on ait place à bongo. N'ayez que qu'on ait place à tentation. Mais nous avons besoin de juste les gens qui aiment ces pays, qui aiment les habitants de ces pays, qui sont des vrais patriotes. Et Bazali, parce que nous avons beaucoup saraté. Bato bongo Bazali, bako lukela biso kimia pekoya. Mais il y a un problème, on a un danger, ils ont guetté biso, ils ont danger, ils ont en face na biso à partir de Kinshasa ou à Brazzaville. Brazzaville m'inquiète beaucoup. Je vois des choses, je sens des choses. Congo Brazzaville les ont inquiétés à mingi parce que non pressentir na ebité bato bala nanga vidéo bomba kana ko enregistrer vidéo bomba. Na mon avant décembre Brazzaville qui to côté. Na ebité est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est rêve? Est-ce que c'est vision? Est-ce que c'est réalité? Ça je ne sais pas mais je vous dis sincèrement nazo mona makamama be na Brazza. Or ma besoin na Brazza bah conséquence nango na éviter ceux qui vont atteindre parce que Brazza soit touché ça renversé bouzo bezana Brazza bah pays limitrophes à Brazza vous allez affecter mais est-ce que RDC vous a affecté est-ce que biso vous allez toucher est-ce que biso les randé on a le barabino kaka chaque fois so bomoninga na ya wana le barabino bande ko nga ba congolais partout ça éparpillé dans le monde entier au kolanda ngai na martelaka na lo bakango bien na lobby mikolo yo to sambela mingi pona mboka na biso mikolo to sambela mingi pona muko antombolo président na biso na armée na biso na baronyo tout dans l'ensemble parce que nazo mona loko la Brazzaville Congo wana na mona on elongi ya Libye ya lobby na mona on lobby loko ya Libye moko boya désordre kokota wana parce que mon vieux qui est là n'a pas préparé vraiment beaucoup de choses très bien. Bato bana pouvoir rabambo kawana ya ba sasu wana vraiment na éviter quoi. Mais surtout na bango 2025 c'est ezala malamu mingi. Neka yo linga nzamba batela abatele pa bango sambele la pe bango. Le sambo na baka do bocha tous les deux Congo na lo sambo. Tous les deux Congo alors. Do bozo za chaka ya biso. Bo bande ko na soki bana malaise biso mo veto za l'affecter. Moni biso bango bazana mo avantage biso ezoleka na est et zo toucher nango bango te. Mais il y a des bandits qui à Brazzaville, imaginez. Je reconnais les années 98, 97, on a vécu ça. Donc, il y a des Brazza qui chassent comment il a affecté. Si il y a des obi monsieur quoi na Kinshasa et panza pe bilo monsieur na Kinshasa. Na yebelo on a loba. Na yebi vraiment on a loba. C'est pourquoi le vieux n'a pas réglé beaucoup de choses là-bas ndenge longo banité. Je crains que et ya comme na biso susu malheur awana na Kinshasa alors que vous allez le malamu te. Nous comptons sur vous. Merci na nettoyage n'engé continuer et tikali na la police nettoyage ça l'empê makasi balongole la biso ba commanda et belé ba vanda na ba bisika ba sala ka sum sala l'état te ba comment sala commerce à makam na bon personnel on attend makam na tournir en on a sur sala mala mingi donc période yo moi j'ai été déjà révélé depuis longtemps que il y aura beaucoup de nettoyage mo konzambo ka sala parce que makam mingi biso to ba na regretter na bilo ka kala mingi tawa. Bon, on a des méthodes de ça, les limarambobélé, va changer en haut. Et ça va nous plaire. Mais bah, toi, bah, pessimiste, je ne vous accorde pas mon temps. On a beaucoup tapé dans ma camnabiso. J'ai des besoins de Congolais patriotes, optimistes, bah, ça a besoin que ma camboy bon, bah, coup de pouce, c'est vous que j'ai besoin et je compte sur vous. Donc, sur le plan sécuritaire, toujours comprendre que Rutshuru, bientôt là, vraiment que Massi, c'est vraiment. Moi qui m'ai ma casse côté Massisi a tout est concentré sur Rutshuru parce que ba Rubaya ba mbongana misutu zo qui déjà phare de sasa zali wana ba ko kita sous davantage côté ba mobondo na ebité lobaka batami na zamba baza sous na nguya te mikolo na oki na nga bango te et soki ba yokani sous ba ko finir bango ba aussi sa bango donc là je voulais rassurer ba tebele bana ba activité na bango na côté kuna donc on est en train de faire des ratissages pour vérifier pour que bozonge la misala nous na biki ba tebeli ba somba ba bilanga na ba somba ba bilongo na ba sala ka mopanzi wana
bakomi limité moyen bakende so makambo na bango eza te okala mpona bamobondo nyonso oyo fruit ya infiltration créer de toutes pièces bandakala mpona badéstabiliser RDC mais bato bakotaki kindoki ya kodéstabiliser RDC nayebiki mikolo boza na kanda makasi bosangisi baforce ya bandoki ya bamagicien ya bato ya occulte bato bandenge bokoti likolo baka contre Faci mais Faci mpe place nzambe abombi ye yo okoma ndenge nini parce que eza mabomba mo man caché ya aza na compte ya man caché ya nzambe olingi ozwa molimo na ye olingi otouche physiquement en tout cas ozwa bino ta nous avons l'assurance de l'armée céleste bien que ya biso moko mokili mais armée céleste eza kosécurize mboka eza kosécurize bayimboka eza kosécurize mpe Faci ndenge ngobali meloko eza mama molimo na nzoto mpe il faut suivre ezala pour que makambo tu eleka na alima. Merci Nabino Congolais, merci na bana monde entier, merci cher internaute bozaki belé pour na Rolanda biso koto sabiso sali biso plaisir à kosakanate mais na pesi mbote na mokonzi ya Liverpool la zolanda biso vient na tumba kolé chez maman Laurent c'est rata jamais et puis Edi Mwanda Edi Kaloubi base nanga depuis États-Unis Maurice Toko na robosa noté Ani Galula depuis Canada quelque part Mboka Malili merci de nous avoir branché toujours Kolanda Biso merci na yo Rabilema merci na Junior Kapaya merci na Refé Kiso mais merci na ba Congolais nyostou au balandi biso n'importe où se retrouver qui okutani kana biso boye isali biso plaisir nengo landi biso mais Mboka na biso biso nyoso tokoma veiller pour na Mboka na biso parce que danger zo guetter biso partout il faut biso nyoso tokoma batu ya aner nanko pour na Rolanda Mboka na biso otalaka ovani nani ozani na secteur nani mutu mo mona ka suspect koto zalaka il faut alerter parce que les dangers peuvent venir à tout moment dans n'importe où tout le monde se bat pour que Congo ait une stabilité Congo est développé et même les Congolais la plupart bazana kati kopango balingi freinage à Congo mais yonanga est-ce que tout ça d'accord pour le Rwanda on est seulement jamais et au grand jamais donc on est dans les bons on reste focus donc Nkolo abattre les bino abattre la mabota na bino ndenge tolobaka toujours que bolingo ya Congo na ya ba Congolais kobosa na évangile te soko monité kondima te bye bye.